Ya boui. Ma. Quoi parfait. Ke parfait ndenge ni mam dengolanga. Oh, $200. Yanga na koyana nganga moko. Oh, to te capable de quel jour. Et j'ai bandé les sous ta tête. Ya boui mon. Ya boui. On va faire. Voilà. Nzamba lola. Amen. Muni maboko no. Amen. Ikotikala ka uka. Amen. Ata mukie. Amen. Maboko ne comme source. Amen. Vule nuka ka esila ka maboko ne manduka uka. Amen. 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 Oh pesinga. Yo moni o mukie. Na pala ngana muno ebele parce que tu as la fin du mois. Vraiment. Je te jure. Vraiment. Vraiment. Oh Nzamba Lola. Nzamba Lola. Ah, fta combien bouillie? Donc on continue comme Nzamba Futa. Pourquoi ça maladie? Mais si Nzamba na kobi que puis il y a malam batuno so ba na kak ndo ba moko. Ya bouille au commun. Mutu so Nzamba be même qui ato bomba mi pa Nzamba. Mais ata batu Nzamba ta muki ba oyeba ko Nzamba be. So so malam na batu ka ko Nzamba tandi nga ba ba kete kwanza nga malam. Ba bomba oui. Ba bomba moto mais ba bomba mili. Ba bomba mili ngate. Donc il y a autour il y a presque batu nyonso na ba fan na ba ka aya bu yo kobika to yebi totala kadino to yebi ne bozalaka to yebi oyo ata lo bana ye ata Gabriel ba meto yebi mutema yebi kazaka ane bien to yebi apelaka makasi bubu ya sa kufaka penza moi so moni makam na vie kufaka ya solo et toute la fille ma bonne li prière bubu ya tellement. Biso wa son Nzambe ma bonde li prière bibu ya tellement ba perfusena tala na tiki mbeto na komo mata dans l'espace. Ah bon? Oui. Ah bon? On m'a mis. Oh bibu ya za tante makasi bibu ya za tante makasi ba oyate ba yebi tina ba oyate wana kana solo bomu no kulele les choses ba yebi tina ba oyate moko yaki ya kutana ayena 6 personnes. Petite sana au Tanzania. Alali aloti ndoto, aloti 6 personnes en basi. Ba yena ba yito luka ya buwe ba menacer na ndoto. Zala batu ba yaki goluwa yo? Ba collègue non? Nando iye ala. Alota ki. AFC na next to na muki na batongo. Là na muka ya buwe na comprendre que na loti 6 personnes ba basi. Ba koti na zai photo compte na ba wapi. Aboak a vérifié mon bilongi a tellement monde que na mutakia tellement kwa mwasi. Akani maboko ya ebisi da ba to ba yo menacer bu na yo closer na carte. La ebisi ngai kwa kasko. Na ye parce que ya zolo banini na na bonini. Ya bi ya bu ya zati. Abani menace abenani ba moi ya bobi ma notre mozambe na otuba bino ba bi ya moi sa télé na porter le pont akani maboko azoni na zoloba. Wa baki mona otike ça spirituel. Ama mo lili mo eza na kati. Eto moni ndeko na yo. Esali ndenge nini? Koseka o ezaka kapo soko ke kotala mutapasi ko tene ko lela te ko tansa ma ni sote. Soko sala nyonso tout o fortifier. Soko ezotala ba collègue de service. Soko ezotala ba camarade. Soko ezotala ba voisin. Soko ezotala ba bandeko. Na famille na ye. Tona kota papa to kota bo mama. To pesa bo na boka Nzambe. Nzamba kata simbo. Prière ko to bonde te ke Nzambe limbisa bango to bonde Nzambe zongisela bango. Tani ça va sauter à bolimbisi. Bo moni makamna lobaki to est que to toxoli na ye. Ah je sais que na kokotika te yo tika la kolela nga mikila na ngai nga. Ya solo atola vengeance atola rétribution. Nga tanke na yebi ke nazana Nzambe ya solo abanga ate. Yo mo langa na kilombe kati na Nzambe. Na banga ate. Buibu penenga za na ubanga te. Aobika. Mo sisa na sekatana. Aobika. Salinga pasi surtout le na opesa azoluka liboko. Salinga pasi akusaka te. Tosunga ndeko na biso. Tosunga ndeko na biso. Kutuno so boya kotala ya bu. Ono so monaka 1 franc. Ya kotala ya bu itikele eta quelque chose. Mo mona lobi makamanda. Donc ça passe. Azo mérité que zanga mbonga ndako te. Azanga ngo pas travailler. Ça fait mal au cœur.
na denka bandeko na biso même ya bata maboki o balobaka ke baza bato mbongo baleka batikela ya buya ta quelque chose ko fina ye wana e ko fortifier payer moi quelque chose ça maboko ozomona moto pe moi force ezozala mais so ezate na pasi eza pasi mingi Mama, if love is crazy, love is for me. Shalom bana Ozana kombo na ngasi Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa ba sala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasina sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande ko lolingi na ngai koteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko nanga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa ba visa te na bandeko kozwa kaka toujours ba refi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yabisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport nanga na ye na moni na zui visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda ko sala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalinga kina remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi ba pesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili bo tia kaka nzambe liboso boko mona boko umela te makamuna bino ko fungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout ko luka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo
sangolue azosale salilanga Yesu Yesu oh salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana kwa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bon sambe na yo so bato. Yo kabo senga na nganza. Bonjour. Azate. Alali. Alali. Oh là là, oh là là. Nous allons saluer la minute. Nzambe. Alobaki bongo te. Ah, oh, Nzambe alobaki bongo te. Nzambe akati makambo na ye na lolenge na ye. Biso bato tobondelaka ye. Nzambe ayebi biso malamu. Po eza na bato ebele baye babondelaka te. Bakendaka te église oyo te azwa tata na ye akende église akende na bar akemela. Mais biso tozwaka temps ya kobona tokende église. Nakamoka. Mais biso ba os oza na bongo te omonaka okoka. Olamuka bongo te ozomona okoka te mais ya bato biso alali na ye pe alamuki na ye pe. Alamuki na ye pe alali lisusu alamuki alali etali na ye te. Mais biso Nzambe na biso aza malamu mingi. Aza bolingo mingi. Ana contrôle nyonso. Lokwa biso tosambelaka Nzambe toyebaka Nzambe aza nga nazalaka ata nazwi maladi ndenge nayebaka na obika. Amen. Oyo natiaka na mutu nange eza kaka na kobika. Confiance kaka na Nzambe. Nayebisaki Nzambe vraiment et surtout que na likambo ya mutu te. Et surtout que na kota nzela mabe te. Et surtout que na sala mutu mabe te na bokela mutu maladi te. Na esa Nzambe ata buto ata likwanza na bwaka te. So na discuter na so na mutu mutema na eza normal. Bon, pourquoi ça maladie, mais si Nzambe na kobika et puis ya malamu bato nyonso baba na kaka loba moko. Ya bui o komona. Mutu so za mabe même ki ato bomba mi pa Nzambe. Mais ata bato Nzambe ata mukili ba oyeba ko za mabe. So za malamu na bato kaka Nzambe tandi nga ba bakete kwanza na malamu. Babomba oui. Babomba moto mais babomba mini. Babomba mini ngate. Ya otu ya ka presque batu nyonso na ba fan na ba na ba ka aya bu yo kobika to yebi totala kadino to yebi ne bozalaka to yebi oyo ata lo bangana ye ata Gabriel ba meto yebi mutema yebi kazaka ane bien ya wana ya mutu ya batu nyonso wana ka mutu ya mama konyoka mate kama ngai na onyoka mana te mo konyoka mate tokosolola ngo malamu na koyanga moko na koyanga moko tokosolola penda très 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 bien na kobeto na ba histoire bision qui les a mabe il va ebit na ebi na solene na ba msunda tamu kile mabe mswa ko kile sa bien te mwana banganga la bango au pa ko sa ba pasteur tala mbiso emontinga de wakambu Nzambe di bon ton solo la kaka yo bikaka nando kutinga boye na kucho bi hôpital malaria tondisi osu makasi Nzambe azana contrôle ya nyonso Nzambe ana contrôle nyonso malaria na bimé déjà na molimo Nzambe ana contrôle ngaki kozana malaria Nzambe ana contrôle ya nyonso ya gabi yambaki nouvelle ndenge nini yo zaki na poto plus tantuka nga nazokanisa babase nazokanisaka ba TikTok te nga nayebi te mpo na yabui nazokanisaka ba TikTok naye koyeba ngo sikoyo ntango na ye nde bazoesanga te eza solo ngabi ya solo ngai namonaki o namoneka eza nango TikTok donc namonaki yango ndeka makambo ezalaka kaka mais naye komona ngo vraiment que eza réalité yo mokomi na ndako et puis nazaki pe na cancer ya bui na epa major kuna uti poto lazo
maman Hortense ndazo betela nga masolo na kokite nga susi na soza ikuto na buto na pe ko keka na buto te oui te ba singa na te ba ozo se mai na buto to zaende to ipe na yanza ut yende mtaisho to ipe na yanza ut na hotel ayako bonde la ya bonde liali mutu malamu yanza watika bat na pasite tika bat na pasite tika ti donc yende zaende to vanzi azoi penata si ça prier na ye nakuta kepe na yanza muti yanza uzisango na uchi kuna bwe to azana pitani ngabi eza pena ngamba solo ngabi na olala te lobby nde lobby mais pour na yo nzamba pa bui ren oza face na yo azan nani pour na yo azan ndeko na nga makase ya lelo te bui la vanda so to ko vanda bwe miko to sema miko to mona na te akola musanga ndeko na nga boni ni kamunini ni tozo yoka na te boy ni tozo mona na te boy ozo comprendre oui ozo mona ya kala et puis to sambla te église moko était ce pas le mois qui m'a invité et tozo sambela na bima bibi tozo sambela na bima bibi kutu abela ka ba série mosusu yebit abela ka makasi bibi ya sa kufa ka penza moi so moni makam na vie akufa ya solo et tout la fille ma bonde li prière bibi ya tellement biso so nzambe ma bonde li prière bibi ya tellement et moi j'en ai ça dans le lelo wana oui là voilà ce qu'on a souvent na bandar wana souvent ce qu'on a à na bandar mutu wana opita bazo faire ya lule pa ni ma ayebi on po ya lule pa ya auta ya lule ka mo ko ba perfusionner tala na tiki mbeto na como mata dans l'espace ah bon oui on m'a mis bibi ya za tante makasi bibi ya za tante makasi mais no moko ndi wana bibi ya lobby senga mapasi bande ko mususu omona bada ba pasteur mais ntoko ba pasteur on dit banganga na bango pona ko détruire misala baninga na bino ba surtout bino ba comédien pasteur ngate nge yela ngate pasteur na biso yo atobona na kota te OK ngani ngana ngate OK na ibeli mutu na makolo te boko tala pela makamonde so kende na mona biso yo surtout ya media et mutema beza mingi na ngamu na bino ba comédien nzambe na ngai omoni mira nga tanke na yebi ke naza na nzambe ya solo abanga te ye omona nga na kilombe kati na nzambe nabanga te buibu pende nga za na ubanga te aobika mosisa na sekatana aobika mosisa obangi za suti aobika na kwa malade nyonso ndeza na kutumia malaria bwe esili malade kutu so bando sili ya ndesu makasi donc si omona pu elimo embala moko buibu ya zobela buibu ya za malade mais namoni pe sika mote basali groupe ke to sunga buibu namoni te oyo moko boyi ça ouais on aime bon sungu ngamba pe yo ye yo bela ki ala parce que le groupe baba tumba dans le silence taninga tumbinga te obela ki wasela ko groupe na sela ko groupe lo yo bela mais il y a beaucoup de mobilisation à ba comédien pour y otalaï est-ce que zali est-ce que ba oyate pas ni te ba oyate ba yebiti na ba oyate wana kana solo bomu no kolele ni susu ba yebiti na ba oyate moko ayaki ya kutana ayena 6 personnes petite sana au Tanzania alali aloti ndoto aloti 5 personnes et 6 personnes en basi bayena bayito lukayabu ba menacer na ndoto aloti nzebe sana 7 mama donc ça la batu bayaki oluwayo ba collègue non nando iye alotaki aipsi na next to na muki na batongo là na muka yabu na comprendre que na loti 6 personnes ba basi ba koti na zai photo compte na ba wapi abwa avefi ba mbi lo ya tele mun ke na mutatia ta moko mwasi akani maboko ya ebisi da ba tu ba yo menasi yabu na yo closer na kati la ebisi ngai kwe kasko na ye parce que ya zolo ba nini na mna bonini ya bi yabu ya zati
abani menace abenani bango ya bobima notre mozambe na ochuba bino babili ya mwasa telemi na porteur de pont akayi maboko azoninga na zoloba wa bakei ayebisa tala likambo ayebisinga na ba 14 vers 15 heures abimaki asombi eloko libanda azoni mbango ye yabuli namoni moto ya théâtre atangi kombo na ye mobali abi namoni ye azoyami baza 6 personnes na tuni na banani o bazoya 5 wana bilongi nayebi te ngabi naza te akoti leka ayebisinga ye atangi kombo moto wana nayoki makilanzo motema etieni makilanzo ete panzani oyiso ovilika moko makilanzo ete panzani aomolenga na bizipone na kosanti bele batangi kombo moto oyo nakoti naza kati ya ndako ya libanda akoti mbote boza bien ya bien boza bien boza bien ouais insistance atuni 3 fois ya bien oui toza bien pa nanyo atani komo na eti toza bien ok na pa ya eto mona ya bikia kwa sata kindaki ya na mama tala ache abaye neso abaye moko ebiso zakina oyoko ozani like na nyongo mozo zo mutonga polita ebike na osi sonyo no sala no sko bongo abaye ba moko ya ebiso obengi eti akipetu kitendo akina porter le femme c'est le geste wa moi ça sala katire na ba kini mando shishote ali wasisi babini atire na kota tali na boîte tali na bouche bakoti na mutuka baki ya ebisinga ngana mutu atake mutu toza ba ine ngana bino ya epana ma abindi bon peut-être là nous avons une crédité ngana sa na maele funa bengati abanjo benga yaya abanjo benga pa nani téléphone zo sonne oui oui toza obela mozaka na ba vantir nani abi yo ya bunga na yambo bebisi cop nanga na yambo te na ebisi ngana bi ngona benga pa nani WhatsApp azo ya mate tina crédit ya 1000 francs ça tout réseau ati akoti na normal benga panani le sisi samedi wana nyoso plein aya mete ngabitenga pena bota maki mko dimanche ngabi crédit wana kaka unataki ekoma na oti dimanche wana bengeli te ya tout réseau bando benga panani Pas na lingite. Ezo sonne pas na nyo boyanga. E komi lendi na bino bengo sambiza kina komba tata dimasha kuma mwana. Yo lendi komba mu santu na fusa una cho lendi. Benga lendi wana pana ni mabingi. Yozo yoga nuti na obenga. Dawo yambala ngayo. Za posa na yambona kufa. Pana ni ezo sonne ezo se pana nyo. Tilelo ana ngabenga te elo tena ndo zira baki no lekinanga na yaki te ya buni aleka kila tala yona sakina badu si lelo pana ni asiliki mabe asilika soko boye bisanga so moi so pana na ya mbakinga anga kufara mimi showa na olo ba ona komanza atika lo yanga te atolo rapete atika lo benga alipe oyambate tile loko ayambate na benga kipena mbali satu na kuma tata pia mwa pia mulimo santu ayambite na kwa hiki ya wakati anapenda pete me yabui na ndoto eye bana basi na moi eye bana mibali 6 confusion expliquez biso non parla yo mo comprendre konde ata mutasambela ati on comprend omona ntike ça spirituel ama mo lili mo eza na kati nza omoni nzambe quand tu vas dire parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il sait qu'on va ça ensemble. On a bien la bombe qui était. On a bien la ça ensemble, bien expliqué. Tala tala ni comme na kuteli na bobo ni babi. Eh,
toyebisaki bandaki nzambe azosala yo moni silence ya nzambe okanisaka eza absence na ye silence ya nzambe eza absence ya nzambe te nzambe akaki toyebi nzambe akaki nayebisao garde ka silence ye nde azobundela donc nzambe toabundela nano te okomona ngo omona makambo ezoleka. Donc Boui, comment na ndoto ou mtaloti nombre de personnes pe nombre na ndoto nombre de personnes au bayi na tongo. Par là to ko constate adhésion par rapport à maladie na ote, c'est comme si que maintenant yo moko so mona ke ko witaki pa baninga na yo po ndenge la butu balot na ndoto na moyi pe et pour bengi pa na nyango na nyo adimi pe tinde muzu mosa les autres comme si que maladie na witaki pa baninga na ba comédien. Euta pa baninga na nga uta ya maladi ya nzambe uta wapi mutayebi nyonso ezaka nzambe nzambe pa mutayebi nyonso bana nanga muta mokili nakoloba nanga teke eza ya nani oyo eza pa nani oyo eza boye ngaka onga na mona ndoto yango na siko mutu aza mayele ye nda wakomprendre ke makambo eza akorealize likambo eza boye eza boye aske eza nini nga naga aucune approche mutu te utaki pa mutu kesalaki boye me nakomaka yomeka nde nazobika nakoloba isaja otanga mpe paananyo nakoloba ngo so nakomi bien. Dans ce komi bien nakolobaka wi nakoloba paananyo kingandi nde mitayaka kupana nga boye nakoloba. Est-ce que vous en avez confié na paananyo? Même pas. Tout soit ligné, tout est ligné. Asa parmi bateau, bon, d'abord voyager na on a liste wana. Liste. Quoi brasa? On a té yazate. On a fait no wando. Té yazate. Ya Gabi. Soko yo ki témoignage oyo na makambo no so lekeli boy. Yo za kité wa prendre siko. Bolobani. Nzambe mukati na sembo azali. Amen. To pesi no na maboka nzambe. Nzamba lomba akatela biso sembo. Soki ezotala ba collègue de service. Soki ezotala ba camarade. Soki ezotala ba voisin. Soki ezotala ba bandeko. Na famille na ye. To na kota papa to kota bo mama. To pesa bango na boka nzambe. Nzamba kata sembo. Tout le monde a rappelé que tu as la prière, mususu va passer na bandi mususu va sambela baloba ke retour à l'expéditeur. Mutu bon on appelle comme si on a sorti na niveau à point haut. Yango to lobite. Pour se prière retour à l'expéditeur. Yango to lobite. Nzamba okata sembo. Po prière to bonde te ke nzambe limbisa bango to bonde nzambe zongisela bango. Tane ça va suite à bolingi. Bomoni makamna lobaki to est que to toxoli nae. Ah je sais que na kokotika te yotikala kolela nga mikila na ngai ngape aza na prière wana te eza sute babondelanga sika nga te otianga msapu na liso une fois na otia 10 fois. Voilà, ya Gabi yo tipoto, merci d'abord pour la volonté oye biso moto za jour oye olembi te to uti ko tourner olobi il faut mona collègue na yo ya msala. Ya Gabi message no ko pesa na bakonzi oba oyo za ba contact na bango ba lingaka bino pona buibu artiste na biso message na ko pesa buibu ya sana na vie ya akozala ka vie. Amen. Basunga biso ko docteur nzambe ni tapisi docteur Mayele ya kusala kisi ya kusala nyoso tuana ba aider biso ata buibu nde basaki na yandi mosi ba aider na biso ke buibu ya bimana no libanda akene ko sona traitement ya miso pe ya libanda ozomona parce que oya awa to moni ke ezo umezo traîner to sengi na bakonzi ya mawa oba yoki na kabiso mawa basunga biso kuna problème ya buibu abimata libanda mboka moke akene ko traitement vraiment ya miso. Mais toujours que nouvellement que you pose qui na poto zaki pe na centre hospitalier Bordeaux centre hôpital moko na miso. Oui. Et c'est les mains ni na par na opé. Oui, miso dérange qui ngana Irène qui diam takendaki aki kozelanga rendez-vous. Azulinga rendez-vous pour que les comme ba rendez-vous et ate ko kelelo non ezali comme ba rendez-vous. Akene kozelanga rendez-vous na kei kuna batali pe miso nanga ba pesinga bakisi ba komelinga manette.
malgré que oui nga za kamta ba neti penza te nazo kokoka kaka te donc so na za na ndako ndio zo mona lati mais so na bimi na mona ko nazo koka kaka te mais conséquence les alaté pour li bando de la tate na ndako lati te nazo lata na ndako même na lupango na zo lata na l'état miso misala ata na za voiture pe na tena na miso mais so ka na kiti na ba do tambula nazo pona zo na tambula na ko compliqué yo ya yebit ya yebi makamba miso na ngala rebandaki. Voilà. Mais est-ce que c'est comme il va 18h, on lit comment on va conduire le sauté. Est-ce que ça sera facile pour la bouille si on est les longs de comment porter garant bien on a somba billet tout le qu'il visa ou tcheboy est-ce que rendez-vous aux gens facile na poto pour na bouille pe à cause on peut na on s'en rendez-vous on s'en rendez-vous on s'en rendez-vous ba otala et ba traiter voilà remède ni bino ba comédienne vous on même pas de na bino parce que bozoya en tout des rôles lobi dans la 7e bagarre awa tout ça qui na mama lomboto tout ça qui na ndeko na biso oxygène CG tout les na bande ko bela ba célèbre de na bangwa tout ça pas bouya ba pamela ba yebi na irene mo yebi mama kindaka mais bo sala tous les rôles ya moko moko azoleka mamo sika pa lekaki kinganda lekaki mais en soi bo sur la ndenge nini bo ba nini pona ndeko na bino remède on a évité ngana yaki avant-hier lobi nazaki na saleka musala ba pongi lelone nake makamna biso pa docteur Mogijo et on tobaki vraiment na yo pe encourager kinga obinanga non ngabi lelone lelo non na ko lala ba pongi te na tala ndeko na ngana na moniete de on a ozoka bien te non ok Gabriel yo ultimi ki la poto to mona ki ba image kuna ozaki vraiment bien accueilli poto ningara ki makasi je pense que ba mama ba ndeko biso mibale belé ya poto ba jika nyonso ba sepela ki na yo ça montre que si ko lubilka moko bo ba oyo ki na yo message zo pesa pona ba ndeko na biso ba da poto pona mwishi ba diaspora nyonso wibu ya fa na ndako au salate musala na iza maboke mais azana moya ko sala musalate ba diaspora nyonso bosunga boyboy mibange famille bota babako les amis de Jérémie Chabani bandimia Karine Pala Palongi pardon bande ko na biso nyonso tout oyo bazala ba fan na bango koto oyo ba fan nyonso ya boyboy en tout cas to sunga boyboy moi 10 francs moko za ko telengana wana bwakela boyboy moi mbongo moko za ko traîner wana bwakela boyboy pour azo ata moyen ya ko vivre ata moyen ya ko lire ata moyen ya ko sala boy vraiment ça fait mal au cœur et les causes ça musala du coup comme ça maladie moko yelié comme ça atiki malamo comme ça parce que moi travailler ils ati en tout cas bande ko nyonso to ba oza ba to soto ba sala maboke na poto to sunga boyboy nde bosunga ki caprio to sunga pe boyboy bila ki makasi ile ngaza na poto na mone bazon sensible mbongo en tout cas to sunga penda boyboy pendeza penda maladie obiso moto zo mona ke eza penda pasi to sunga ok ba pata poto ba sunga na bango vraiment message leki ya boyboy lelo yo okinde kona onda asali message asali appel SOS pas bateau nyonso batamotea malame ba conseiller biso les gens dans un thème malamu sida bilele duche kapanga papi kader mwana ngai papi kader to sunga boyboy yo yebi ok to sunga vraiment 2 minutes en suluzolo to sunga boyboy bobo manoka to sunga moyen kaka o ezali kaka ata o ezalaki wana tout fait nombre boyboy yo ko lobani ni de kwa ndeko na yo Gabriel awiti freshman na poto ayi awa pona kotala yo pe asali message montre c'est porte pas bandeko basunga yo moko za message moko ko lobata ta muke Gabriel déjà ça lobi na nyonso Gabriel non na boye non lo bate pour Gabriel azali to ngake ko minga na dira Tando tu me tu lo Gabriel azana bien ali ana ba azana souci ba donc ndinga zana
message au Gabriel alobi déjà eza message mo déjà qui donc na suna ndo ba lo batli parce que alobi mo déjà tosunga mpenza ndeko na biso ça fait mal au cœur tozana nzambe oui mutakota na motema mo nzamba kanyi motema mo na passe pour mutasa so muri mutu wana ana volonté osungo seke nzambe toucher yango wana vraiment nzambe toucher motema na bango pesa bango pour que bango ba pesa mutu musu baza na posa o pesa mais azana ngote atali azangi yango aloki souci a yango ina ngai na zangi tala tolinga maka balinga biso balinga biso pa fani on ba pelo ngana zuzwa na ba prière o ba bosela ngai vraiment na téléphone te na yesi bino résultat malamu nzamba oyoka yamba tibele inganga pe na matia amen yaba ni sumo ni sumo mtu amesana masumo ebele prière neza makiri na matia nzamba amen ezapika lokwa bato nyonso ba prier ebele don nzambe prière wana epesa nzambe na malalese amen na limbi bandimio bazoto tika na sala kana résoudre le problème c'est ça donc voilà nela sisa na question mon père Gabi ya Gabi univers na bino il y a tant de choses peut-être le comment le ba boka kinga ba pesa kinga ba salela kinga évite est-ce que peut découvrir la moi attaque mon pe mystérieux na théâtre nalemba avant nalemba papa avant na mona yanga ki mona o ba mona raté mais nzamba dikisanga kana makambo nyonso maboko pembe maboko pembe ya Gabi est-ce que komando ye tout le monde peut ndeko yo de la paix a kofeli maman Kevin de kokonaye okiso kendaki déjà na okete non na kete non kende OK vous avez peut temps travailler na Junior Nzambi ngai Junior Nzambi asalinga pa ah la la esalinga pasi donc liboso ezalaki poison na iba série yango abelaki akondi ceci cela et ce ko koma susu olino makambo yango eza somo makambo yango vraiment eza pasi mais nzambe azwaka contrôle o ezaka pasi naoki mabe makasi sikoyo tunanga nini chose grave likambo ya mama de la penga na yebaki yango te nga pe na yebi nanga te nakomi na 10 abeba wifi eye nafungolaka telefone otala sasa mama nini titre bacomédien balelili nabosaki kokoloba sasa jour wana monaki basalaka bongo te bacomédien baleli lisusu mama ate bacomédien baleli lisusu de la paix ya dogo mame nalandi yo kuna mosusu te nasutuka natala boye Kevin alati noir mama makambo azole ngabi nakufie na bato ozali bao pembeni ngabi nzambe babinanga nini ngabi buta makambo nazomona de la paix kufu babinanga oh Gabriel biso olandaki yango eza nde mama na de la paix ngabi nayebi sioko nzoto mbala moko elembi mpo anini boyeko na esiko kokota na kati natala boye namona de la paix wana azolela ngapi batitre mo peso ezobomba esala yenga mabe makasi mabe penza motu asalelo malamu na mokili eza malamu kopesi merci yo wuti na poto ya Gabi tomone bavalise biloko pele bato asalelo malamu si faut dire moko bandeko bazolanda na poto olobani nasengi bango merci oyo basalaki mpo na nga basalango mpe pa boyeboye bato teso na ye bakabelinga te na kosi bakabelinga misusu bakimaki na bangonga to batali na bastati bamoniki na ye bakoma okosana na bako mwaki sasa na maladi kaka babordi tavana na Paris banda kenda France
na France banda kenda Belgique un mois et demi azaya kate ka mukolo amona statique Gabriel Alongwe ndeo na benga na ota kungana zoke musika te buibui na ota ka kie kani ezo sukaka wana réponse ezala te yawa natina moko bénéfice ke komona kaka mutu tokutanaki na bazena la guerre ezena pesingane noke elengi ka ya ndeko nanga tomonga kala aye kotala nga tofandi tozosolola ozali na zena oui ekosala eloko te eza te ke ifo koya kaka na mbongo to boye te bafiso ba 2 minutes tozali na ba 2 minutes apesinga mbongo te mais présence kaka bafiso tremblement bapienga mbongo te Gabriel uti bruit mikila poto oli bozali na zena makambo tongona ki wana zena sale video moko boye bon mona ki yet po mona kele on apprend le bail na lobi trop ça c'est fini bon OK ya Gabi de relaxer ça là ya Gabi on a dit na le sambo moi le sambo pe exabien pour ndeko na buibu na bi kozali na sali déjà le sambo ya osukate na ste ekoki parce que buibu c'est ça là oui numéro ezali koko pesa ta musubu esa malamu donc plus 243 ya uli musheni ya lobela kazaka la kata avanti ya uli musheni kole ya mboka plus 243 89 766 15 59 Mandela ya uli musheni kole ya mboka 89 766 15 59 ya Willy Michel libanga yangwana kola ba plus 243 mais alobika ka ko damboka plus 243 ya Willy Michel ça ta geste ça malam le sambo tout ça le sambo et le sambo c'est ça là mais déjà Sioko ayaka te tundeni ayaka quand même ayaka te oh quoi ayaka te ingrate oh makasi non je suis ingrate makasi ko obokosi soza ni moni na gange la ko nongo awa ndene elo kutile ko shopa nongo na biso nino Mano eu tô pensando. E cavadira, lisanga aí. Ya boy. Na bimena koko na pala bimaki ne depuis 13h. Faut aller. Na bimena na mona gaitante. Mona kamana na. Mais depuis 13h à l'été. Pendant les temps à 10h. Moi ba be. Amani na zotu na. Ma. Ni ko parfait. Ke parfait ndenge ni mamde kolanga la monisa ah $200 yanga na koyana nganga moko oto uteka pa doke mo bijo eze bandeli suka te ya mbuya mo ya mbuya on va faire voilà Gabriel na koyana nganga moko susu na ba yivyo bambuyema njamba lo te na sina priya ke Gabi un message njamba lola Amen. Muni maboko no. Amen. Ikotikala ka uka. Amen. Ata mukie. Amen. Maboko ne komi source. Amen. Vule nuka ka esila ka maboko ne manduka uka. Amen. 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 O pesinga. Yo moni o mukie. Na pala ngana muno ebele parce que tu as la fin du mois. Vraiment. Je te jure. Vraiment. Vraiment. Oh nzamba lola. Nzamba lola. Afta combien bouilli? Donc il faut dire comme nzamba futa. On tout dans la face B. Et tout n'est c'est comme ça nous en charge à futanda quoi. C'est comme tu tout n'est comme ça nous en charge. Nzamba za malamu, nzamba za bolingo. Nzamba osailo bolingo. Yo pesa ila bato. Voilà. Ngana eto yebani. Ngana ependa to yebani ba to yebani ba kuzu to yebani to. Na fuye na zipa na kena mo. Oza papa na valise ne moko za na ndako kula mukela kena na otilelo. Ah bon? Donc on a même pas mis tout. Ya mpona nga ya mtutu azwate. Azwate? Peni ni kitoko.
Elle a kena nango. Vraiment. Mutu ça après ça mutu musu te po banga likone okende. Ça malam na mokili, ça malam na mokili nzamba oselo malam. Félicitations quand même. La geste sali vraiment. Merci vraiment pour prière ou pour cela qui awa ya makasi. Tondi maite yoko sambela bongo. C'est comme la prière wana boye. Tondi maite mutoko yoko sambela bongo nzoko ozapima bondeli. Ah, ya osakana te ajete. Na yebi ko bondela. En tout cas, merci surtout na geste sali pour otala boui. Merci. Boui tika na Yesu Masia. Tika na Nzambe ndako no makila kaka. Makila kaka o aye na mabe. Eke ko bambe sika ko ken. Ngali ngata muta ko na porta. Amen. 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 Ça va pour la gloire de Dieu. Amen. Boti kala malamu nakele sakoko. Kile sakoko. Bana baboteli biso bakoko yango nde talata. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Bana baboteli biso bakoko bango nde talatala na lipopo de la plan de bino Jili kukuna abota Juliana tonango bana baboteli biso bakoko bango nde talatala na biso on peut bambanga na set. Voilà, ya gabi na ito moni ndeko na yo. Esali ndenge nini? Ko seka o ezaka kapo soko ke kotala mutapasi ko tene ko lela te ko tansa ma ni sote. Soko sala nyonso tout o fortifier. Vous comprenez? Mais ça n'a pas. Ça n'a pas surtout les na pesa azo luka liboko. Ça n'a pas ça osaka te. To sunga ndeko na biso. To sunga ndeko na biso. Ngai na ngana na lelo te. Mais oh to fanda kina yanzao, leto sololi na yanzao. Non, ngabi non la télé lo. Non la télé. Ya moni ngana ye. Mutu no so boya kotala ya bu. Ono so monaka 1 franc. Ya kotala ya bu itikele ta quelque chose. Moi na le bima kamanda. Donc ça passe. Mais on travaille peut-être au foot anda kwa ngondele ni. Plus ndako ils ont toujours fermé, azola la journée mobimba, kolala autobela sous malaria tout ça. N'évitez Gabi. Tout quand on a solo artiste ils alara maman mon sibit ndake mais ya ko mona ndeko na bino na passe il faut bosala quelque chose. Surtout que bien dans mina yo bo vanda bo partager ensemble. N'évitez le ba fan wana et puis na ba comédien diaspora plus ba mona on est moi base. Moi ba mona on est moi li solo mo bo kaka. Oui ça va. Les a besté. Les a solo. Comment to monyango ko kaka eta to kuteli ya boto zoaye. Donc, ça n'a pas ma casse. Bon, nous avons un contrat. Il y a Gabi, tu me fais flamme, je vais shooter, mais moi, il va appeler la maman au livre. En tant que première dame honoraire, il y a un mot à la bise, c'est pour grossir, et puis elle peut y aller dans la na sengi bato nyonso na sengi bato nyonso basula vraiment eza pasi oyo nyonso motema ne ekotani na mosala oyo bubu asali na mboka oyo mosala nyonso bubu asali na mboka oyo azomerite ndenge tokuteli ye te azomerite kozanga mbongo ndako te azangi yango mpo aotravaille te ça fait mal au cœur na ndenge ka bandeko na biso meme ya bato maboki oyo balobaka ke baza bato ya mbongo baleka batikela ya buya ata quelque chose kofinafina ye wana ekofortifie mpe ye mwa quelque chose eza na maboko ozomona motu mpe mwa force ezozala mais soki eza te na pasi eza pasi mingi oyo naza nango yango wana kaka ya koloba mais nzambe oyo asalaki likolo na se aobikisa ye merci. Allo webi kane makambo yango ezalaka lelo nde makambo ebandi lelo makambo ebandi na cabinet na hôpital et pas docteur Mogijo
masolo ebandi lelo na kati hôpital 22e anniversaire le 2 septembre yango ebandi le 2 lelo ti le 16 septembre nde tokati moto surtout oyo aza na mokamate otindi basombele mafuta DHL ofele moto surtout oyo akoya hôpital baopération bato babukana makolo bato batambolaka te bato baza na baproblème basala baaccident bakenda bahôpitaux esimba te docteur Mogiso abengisi bino surtout auti États-Unis akoyi na mabele aza déjà awa nga mpe Gabriel nayeka mpona événement wana journée porte ouverte consultation ofele traitement na osoki ebimi $100 docteur Mogiso azwi charge ya 50 yo ofuti 50 soki ebimi 50 docteur Mogiso azwi charge ya 25 yo ofuti 25 événement sur événement boya ebele ebandi lelo lobi ekozala lobi okuna lo ti le 16 mukolo oyo lingi yakapa docteur Mogiso ozwa lobiko. Merci beaucoup. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zamaka basangolue azosale salilanga Yesu oh. Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo. Kapena tatola bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga nanga sabaka basaye. Yoka shishe nanga ye sabalo. Na yena babasi nanga libosabo zambe na yo na yena kozanga nanga libosabo zambe na yo salelanga Yesu salelanga Yesu salelanga Yesu salelanga Yesu undelanga Yesu bisenga senga sangalo na le bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakovanda pe na sima na ngai na le bibi ya bisenga senga sangalo lokota nga Yesu
yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Pona yemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Pona sambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te Oyebi te makambo nsamba salelanga Pona bina buye Sambe na sobinela Azanzamba bosolo Oyo nasako yembela Yende zamba libela Sambe na so yembela Azanzamba bosolo Oyo nasako teya Yende zamba libela Lelelelelele Naningi mobaloyo Mobaloyo Naningi mobaloyo Yeso Azanzambe Ayoki bosenga na nga Zamba kabasa ye Ayoki sije na nga ye Zamba londa ye Nazalaka lokate Apesinga lopango Natambolaka makolo Lelo na komi na motuka nga yoyoyo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga yeso Yeso Apambolinga yeso Yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Azanzambe Nalingo beta mololo bisika ezaliyo Beta mololo Wamba fils du prophète Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Ozo bouger Ozo bouger Obinaka wapie Kola pambola yo ingénieur qui On est ensemble Na yesu longo tozomana Tozomana Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo Ningana Loba kelekele Chino Salangombe Syndicat Que Dieu vous bénisse Zamba pambola bino Alléluia